nsangwema mutambu tukanga barwande nsangwema bato balobio Daniel Safu ba corrompre te ils ya pouvoir ngapi bato bayebi na sala shona nga mutatiseke bitumba nanga ezali barwande bakelinga na diriger so na bio au nom de Jésus ya kutumukie au nom de Tshisekedi nga mo benga mwasi na mama Marthe komba zuzu za suite mama Marthe tokolemba te tokolemba te tokolemba te ata babomie chene tokolemba te. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Merci Bandeko Balandi ya Eco Dynamique Télévision et de TV La Voix de la diaspora congolaise. Donc ce qui chaîne noté mawamingi parce que yangonde tozwaka ba information nyonso. To memeli bino moko bo juger ba o bazalaki na ba discours ndenge nini ba komi ko changer. Boyebi émission oyo bolingaka mingi Congo ya nani. Tolukaki acteur politique, analyste politique, journaliste patriote, tout cela na pour clôturer émission oyo ya 2017 yango wana tolukaki toye kokwa kozwela bino mwana mboka Daniel Safu. Daniel Safu alinga lobanini Congo ezalaka ya nani ya ba o baza hors mandat to Congo eza ya ba congolais. Congo ezalaka ya opposition. Félix Tshisekedi apesa mot d'ordre. Oke kune wanga pesi mot d'ordre na ndeko na ye Delis Esanga. G7 bapesi mot d'ordre. Congo ekoma ya ba opposant to Congo eza ya ba congolais. Mukolonini ba congolais bakozwa ndenge mwana mboka Daniel Safu alobaka la réappropriation ya mabele ya mboka. Tokosuka wapi? Bakomi côté la biso ba foule partout na Kinshasa. Est-ce que ba foule wana nde ba lokaka nango ba congolais pour mukola marche ba bimate? Tezanini. Ville Kinshasa komi solo. Oleki liboso ya stade de Martyrs Kimbuta zotonga ba immeuble pour na hôtel de ville. Soki ya ye ou bien hôtel de ville. Mais za liboso foule te. Les cas non mona ndenge ba maman bazo kanga zolo. Merci to ye na émission na bino Congo ya nani. Elongo na mwana mboka Daniel Safu. Bakanga qui est le 29 avant les 30 marche à les 30 au mwana mboka Félix Tshisekedi abenga ki batu babima 48 heures na kati ya prison. Daniel Safu abimi na miracle nini abeti match nini pa bima akomi ko solana bata service to azaka kan journaliste et patriote. Pourquoi na libération de Daniel Safu papa Molière ayaki Jean-Marie Kassamba ayaki bangon babimisi pouvoir en place Joseph Kabila mtapesi mot d'ordre babimisa topende toyokaki Kasongo ou bien Daniel Safu abimi na makasa ba congolais na makeila ba congolais tokoyokai marche à les 31 tokomi api na basango. Est-ce que basango bakozala liboso na ba mamelo ou bien bako livrer nde ba chrétien ba congolais ndenge to mesana ko kufa? Ceux qui bakozala liboso est-ce que ba congolais bako accompagner église catholique? L'église de réveil, pourquoi bakomi kola la pongi balobi balongo église de réveil comme église du sommeil? Pourquoi? Wapi bakimbangiste, wapi ba musulman, mwana mboka mbote ndeko osimbi kisi ya bakoko te bakoko bazaka kisi te. Vous allez rappel na ancêtre makambo ekomi blague te ekomi makambo tozobunda komi bitumba baimboka na batamboka mususu yo mona batamboka mususu bozo bokonzi na mboka na bino biso abat bazu bokonzi na mboka na biso koseli sont des Rwandais to bomba tonda ko banga. Nous sommes sortis de notre sommet dogmatique. Il est temps dans la pouvoir mususu la pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole, le pouvoir de la langue. Yango force na biso. Dans la force mususu. Nous allons chasser les Rwandais par le pouvoir de la langue. Par les réactions pacifiques. Afudela ye ala mboka soit disaba ko libérer biso. Ba libérer biso nani. Ndenge Mobutu atikela ki mboka ndenge bazula ki mboka. Tant ba yo ba libérateur ndenge mboka ekomi lelo. Ekomi ko to pire. Mobutu atikela ba fulu te. Ba fulu lelo Mobutu atikela ki monte. Ozola nanga. Donc oyo ezali symbole ya baeba bundaka. Muni liboko ezo katana te. Baeba bundaka na 90 pona ko benga na Mobutu za symbole.
ozali symbole ya kolakisa bambutambutu batelemi mpona mboka biso oza bilenge bamikolo na biso bazali batata na biso bazali bakoko na biso bazali mpona kolakisa te bitumba oyo ezali kaka biso bilenge te ya biso nyonso na Congo yango tozwi mbutambutu comme ndakisa azo symboliser le pouvoir ancestral azo symboliser le vrai pouvoir du Congo. Yo bino bozana bakoko na bino bazaka na Rwanda bozana bakoko na bino bazana na Uganda soki bosala invocation bokekuna mais biso zosala invocation ka awa soki na betingi Tshisekedi akiti na betingi Lumumba kiti na betingi Kasavubu kiti na betingi Bamba kiti na betingi Mulela kiti bosiko makambo ya Congo yo ko invoquer nani oko invoquer Muziri Sarwa Wakaraka Rukwa non oko invoquer Abiso Mabiala Matondo Tshisekedi Kasavubu même des noms dit to comme on ba kombo mususu même na dit ça commence dit to zala boti wapi pour la robanga nani Daniel Safu tango bakangi ye ezalaki pour empêcher grande action ngo sama le 30 bakainga le 29 na ndoko kende na kende kolala na Selembao na Kabola Kinshasa en deux parties pona kuna présence ta biso ko molongola to kobanga total ah vieux bakanga balemba bakanga bakraka balemba c'est comme ça que les jeunes qui nous m'appellent ah vieux bakanga bakraka balemba mais quand ils voient une telle personne dans la rue akobanga te po kita na balabala tabi ki yeza oboso biso na simana e to kokoma ti place tozo kende parce que za makamba bitumba te ya ko bamba libanga te ya ko sala na nzela semba na nzela bomoto nde na ebisa kutu Félix na bingai na ke soko tali mkwalo zalaka na zusa Félix na litoi na bi na kiti Selembao na jouer rôle à Franck Dion na bima na batangaliema Selembao na yana bango mular na kangi na batabanda pona banda na populaire pour bona kangi na batabanda ba petit na bando uta Selembao e ba uta matetelemba ba ngi ba on fa ba ya na échangeur et on a bien que la théorie a les serpents plusieurs têtes il y a qui action to na to empêcher bango mbala moko bakoyeli na yo bakangi yo Daniel Saf ba enlever yo mais ba congolais ba diaspora balingi bayeba mystère ti lelo bazo tuna mobomba moyo ndenge chapelet ba catholique balobaka bazo comprendre te Daniel Saf oyo alobaka abanga régime te obimi ndenge nini pe kobima na yo eza mystérieux bamoni na loboko ya mwasi Papa Molière na loboko ya mobali ndeko nani Jean-Marie Kassamba on dirait yo komaki masia ba yo simba siko cette fois-ci Daniel Saf a commis un pied na kati ya pouvoir un pied libanda tokolemba te tokolemba te tokolemba te atababo miechene tokolemba te atababo miechene tokolemba te na litoyo tokolemba te na litoyo atababo miechene tokolemba te atababo miechene tokolemba te nalingaki nazongi solo yano na loyembo oneza loyembo tombolaka milimo tango to bimi na balabala to nzembo milimo ya kamolimo na ekitaka répondre ndete nazo répondre yo Daniel Safu abimi eloko moko na foeba nazo remercier Paul Sapu le FDH qui a travaillé et le Parlement européen. Daniel Safu abimi c'est la mobilisation de la diaspora congolaise dissimulée à travers le monde dans les réseaux sociaux. Daniel Safu abimi c'est la dynamique interne ba kinoa ba telemi bana mike ba sambeli. J'ai senti à moi la joie d'être leader. Mutu moko taki ko botola ngango na corruption. Tala ba maître Gimsi on a bana ba aux États-Unis na mwasiti. Okozwa no mbongo mais sokoza na batute tu représentes rien na mokilio. Mais Daniel Safu je vaux plus qu'un milliardaire. Tout tambola na yote. So tamboli no kokate. Batu bakanga mutuka. Mutu musuba mama musalinga simba ngala nzoto. Otanga walesa soki walesa ya to bisi bango ba frère Patrice ba wale bino to ba passer soki bo sali rien na ndenge to zo bunda mboke bima so to libérer mboka ba église na to okangango parce qu'on aura besoin de la main d'œuvre dès so ba ba sa église na po misale zate
so misaya na mboka ba assemblée Daniel Safo c'est là qui maman question té ngana oto la rande au répondre ba téléspectateurs parce que mi tuno nazo tuna yo ba déranger nga trop ton bakangi yo obimi pe ba déranger nga trop ba tozo comprendre té yango nazo tuna mutuna na bango batuna ki Daniel Safo tango obimi pourquoi ndeko Jean-Marie Kasamba azalaki pe alobi c'est grâce ya ba kondi mboka nde Daniel Safo abimi opposition va abandonner yo répondre ba téléspectateurs nini Jean-Marie Kosala na libération na yo ayaki pas ayaki confrère na yo ou bien ayaki pour batinda ki pas ba ta majorité parce que ya wangani ba opposition te ndeko Jean-Marie Kasamba na papa Molé tant bayaki wana basi ba libéré il y avait pression soni wana nde babengi bandeko nanga musala etalisa mokilité bango mutu baye ko senga ngana bi bangi balakisaki bango bana souveraineté on baganga les injonctions sont venues d'ailleurs c'est la communauté internationale tango le FDH tango le Pôle SAP les parlements européens babimisa 20 ans na mboka oke bato bo sakana na bango te comme on a na kati Daniel Safo les parlements européens les FDH où ils en a Paris la diaspora na ba réseaux sociaux na bango ba Facebook oye lisusu ana mboka ba mama catholique bandeko na ngai ya combat ba Eliezer et consorts ba journalistes et puis j'ai démontré aussi qu'on avait le leadership de la corporation presse télémaké yaki mais soni wana ya pouvoir balinga batalisa te to bimisi te pona ba réclamer to bimisi pona bandeko ne ba joindre baye c'est du mensonge batu ba bimisinga c'est la communauté internationale yango na nzela émission na kobeta ntangwa na général Kassomo keba na kobeta ntangwa na colonel Ilungwa kangaki ngai moto nyonso aza muta kokanga te botika botala ba sanction lingo bima lisusu bozo risquer ba kombo na bino ya so ozi rapport annuel ya Union européenne des droits de l'homme ozi rapport annuel ya FDH ozo ka ya Daniel Safo enlevé par le colonel Ilunga yego to so ba pese sanction za na lokote colonel amukusaka amukuse bona ko pointer même otala ye moko pena boya kanga bete mabe ye moko oyate tala la ataibo webi kombo na colonel Ilunga alias Kagame na okapasi na kombo ya mutu azoni ko la biso général inoki Kagame à Rwanda yo colonel na Congo mi pesi kombo alias Kagame il est fier de ça na tonga tema yo bobi misana bete fimbo na bimi secrétaire na atanga mo classe FC mokonzi moto yo ko bete fimbo te e ko créer ba problème ndetsa ebaki tant bazo so ko bete fimbo te RFI azolobela Daniel Safo enlevé nini yo moni RFI telemi mokolo kaka bakangi ngai yo moni naza moto ko sakana naza moto ko zora ko zina balabala bonga na lembi le 31 na kobimati yango musana zo sala bato balobio Daniel Safo ba corrompre te ils a j'ai à pouvoir balingi batalisa te mwana obino boko yokaka ye akwipe kokoma mutu na biso ye Jean-Marie Kasamba za na choix na ye Jean-Marie aza mutu akabila te basala choix na bango ngape bato bayebi na sala choix na nga mutu atisekedi mais tango na kangami boko kangama liboso na kangami c'est la 47e fois que le régime arrête bon bambalo bakanga nga na ba Jean-Marie bayaka te kwa oya mbalo bayaki pona soni injonction ou ailleurs la communauté internationale était amusée même à benga Kasongo na téléphone libéré bakainga justement je fais plus de 48 heures bango police a remis établir infraction bazuzi mutu batabisa infraction soni tango babimisinga na okendo kozwa mutu bakanga na chauffeur na mutu kama mnyoso na mikanda na babotolinga $10 na 5000 francs. Donc c'est la qui yo sala na ngai apesi $10 au 5000 les autres na binga zande ko na te pesa ngambona national ke ko bana RFI ke 5000 francs na ngazo zongisa te azoki 5000 francs na nazo tala mutu na misu soni Kagame colonel Ilunga alias Kagame apangisa bato nyos ya moni akangi mutu nazo tala mboma misu amwindo ayebisi mwasi nanga mobali na banga ka mutu te makolo kaliwa bakoboma ye mwasi nanga bi ye aza moto balia kala pona Congo na loba na loma na lemba mais lelo yo nga naza na chance maman aboti ngai
aza idps mama na ngai tisekediste bandeko na ngai na famille batisekediste quartier na koleli na matete idps na idps okiti de bonhomme idps. Donc c'est une vocation pour moi. Nazalaki moko bilenge pembe na Tshisekedi na koyebi solo comme alors bengo pe Socrate à l'époque. Oui, Socrate pour na sali moi mais Socrate na yebisio zape moi libakuwa na sengi na ba jeunesse a poto ba ke ko sala odombo interview na français. Place au monde na bitombo bazo buna yo na odobo wela kani. Question tu nga to wela lo te. On a zana niveau na te. Na wela lo moka ko desabiko ngwanda. Eza ngwanda yo soka ngwanda répondana atinda ande petit wana soki masa so petit na ebité tano au niveau ngwanda tanga classe mazo utiliser mtatanga bien te colonel la armée d'Isali bata poto ba ki odombo azaka colonel la armée d'Isali na mini banquette nazo mini banquette pona ye colonel la armée d'Isali atanga ne pe malamu te. Donc soki olingi tala muni ba mbongo za mutu na ko futa bio ke poto sala interview o ka place ba jena bati ba numa atro ba concordance d'état matro système ekomi yango po lingala ezo facilité bango otanga mukie musolo balingalo ndio otanga mingi na sengi na batu na poto ataye odombu so lingali pe a contredire à ça l'émission en français que nous puissions constater la cohérence, la pertinence, la profondeur et la pensée exacte eza ba élève ngwanda tozonga ngwanda après parce que on a merci na sisa tango bakanginga ba pesi impression que moto a commis moto na biso tango Jean-Marie akasa ba opposition ba sundoli j'étais en contact avec Franck Dion ba avocat Franck Dion Jean-Claude Mvwemba aussitôt bakanginga atindi mbongo na ndako na ngai moi kanyaka ndam bana ba mela moi soupe ozola na ngai j'étais en contact Mwando Simba Alonga député Alonga tout ça Alonga atinda moi quelque chose bon ngana banda ko yebisa bango tala bandeko na opposition ambassade na ko tale karabo pambate ngana bimi ne sika pasi 4 jours na kasho na sumbarakuna solanie wana bangungi tu es déstabilisé comment na rabana na ote moi si na sona bilo je fais 3 jours sans manger t'as la pouvoir bino boko limbisa bango dernier ça pa ko limbisa monte na ko zombo na bango ça je mets ma main sur la poitrine son au nom de Jésus et à mukie au nom de Tchenti Sekedi. Au nom de Tchenti Sekedi. Bon, au nom de Jésus, tout le monde va ça va faire partie, au nom de Jésus. Mboko zo kufa wa sani. Na bona ngolo au nom de Jésus. Au nom de Tshisekedi. Et Tchenti Sekedi wa mulamba, ya mulumba, wa kabeya kamwanga. Les mantements au nom de toi. Mukishi. Na kozwa kambongo kabila te. Kozwa mbongo kabila ezali na teki mboka na ngana yebi ki mboko ba Rwanda mbao dirigeango bitumba nange ezali ba Rwanda ba kenenga na diriger na nozwa mbongo na bonne na bino diaspora tambo te botala ka batu bazwa pe mbongo oye longi ozwa mbongo pinda nena oloba na kozwa mbongo me ba osekangati kisasa mumbe sekangati poto mumbe sekangati yimtanda ko loba boy ngaza maître Kim Siter ngabe oya omona ndako na fani te double salon tanda on la fani banda na Mercedes ezali na maître Kim Siter nga so pesinga temps musala kaka j'aime le travail avec mon travail je vais faire de l'argent dernier ça va vivre na travail babuma musala ngapwana je suis pas politicien ba caméra ba nozo ba mbongo na ninga politique nga na zo mbongo na musala na ngai na komi ba article na bimisi journal était comme qui ça on veut ba linginga likambo soki na komi likamba sombawa tokotika mwana mobali ote po ba somba tu sais aujourd'hui je suis protégé par l'opinion quinoise. Je suis protégé par la diaspora. Ni comme ça, il y a $100 batindelinga na diaspora. Yebini ne sala na ndako nanga. Ceux qui soutiennent batu tenga na revivre te. Ceux qui soutiennent batu na kanisi na sina, ndena sina changer. Bo ba mettre Gims va changer pour nani. Nzala te. Linete komo kweya. Nzala. Nde ba kenda kunati. Mengai aza grand frère no quand même Mindanesa. Aza sous grand frère na ngate. Yem talinga botu la siège ide pesa grand frère na. Nali kamuni. Yem talingo botu la siège ide pesa. Olingo botu la eloko ya ngai na bundi nango bolenge nango bombati na komi tata. O botu la ngango. To sekaye amekati. Bana bango na ba États-Unis. Na moi celui pour la nini. Keba ba résista ba komi partout. Tango ba kanginga na kashona beta li solo. Ba soda ba Congo limbongo 3e jour na oliate. Ba somba sikre na li panalia. Donc même la police ya Congo ba komi na conscience. Armée ba komi na conscience.
zela to ma les primo na moisa manamboka donc même armée ba congolais ba congolais ba komi na conscience ki ba Rwanda ba diriger biso oye na police ba komi na conscience ba soda ba zo biso combien de militaires ba ya Daniel depuis que ba Rwanda obi le lomboko so ba bominga muita ba kangainga so to komaki na komaki tilendi population ba linga ba marcher na kosi te na repoyo za jeunesse so to komaki tilendi so ba bakisa ki 2 jours population linga robima yo muni ba mama pa ba eti na légion pilwa ba bina na ngolo bela biso lisusu mwana na ngai bisingai maître na leli tanga yoki bakanga bia c'est la seule personne qui avait le courage de dire de tous les journalistes je suis le seul journaliste na mboka on a kata Kinshasa on le bela likambo occupation rwandaise ba on to lo bela ngote merci ba on bazaka biloko o ba détourner omoni lelo o ba yibina o Jefrem o ba détourner o fo ba tonga ba école o fo ba bongisa nzela o fo ba tubalia to ana tina na ngoli sute Kabila kende o ya ko ya ndako bongisa mboka zana tangela verset moko na la kiso le kuta cha la mwanda o yemba chiffre 4 parce que nous on est là pour dénoncer les mensonges soko dénoncer ba bia finga livre o écrit zwango na sengi batu batanga livre écrit par Banzuzi aza professeur congolais en face aza congolais ate so ya ande basi ba corrompaye tala professeur Lokuté Zolobama ya 4e président Kimbangu alobela kango déjà na ningo tanga ngoza révélation dans son mission ya moto comme en mode d'ordre le livre Kimbangis à la page 214 premier paragraphe dans son dernier message qu'il adressa aux relégués Papa Simon Kimbangu leur dit après l'accession du Congo belge à l'indépendance 4 présidents se succéderont à la tête du pays. Mais c'est le 5e qui amènera les progrès, la paix et la prospérité. Fin de citation. Ngate mna lobiango. Siko tangu chala mwanda zoyemba. Kabila chiffre 4, Kabila chiffre 4. Po ba sombele ba instrument, po ba teka su musique te. Ba wera son to ba ngonyo su ba kofi musique na ngote kama na ngo somba. Mutaka sombika nzemba wera. Alia Thompson na ndako te, ba mo wele le lokwa kolia. Yango to mo wele ba somba su musique na ba. Chala mwanda lukutezo zotambola na mboka ya prophétie ya Kimbangu. Ce n'est pas ça la prophétie de Kimbangu. Biso banelaka bakitani ya Kimbangu. Kimbangu ote ankamba. Ngawe ba Kimbangu ya résistant. Kimbangu ya à la fois chef spirituel. Kimbangu est aussi politique. Ngana zobe la dimension politique à Kimbangu en tant que résistant, en tant que premier résistant. Prophétie zolo bazo balankamba wana. Eza prophétie libumu. Vraie prophétie on a tout temps la Bible. Le 5e président apportera le bonheur. Donc, représentant, il y a Kimbangiste, il y a la prophétie, il y a l'Iboumou, il y a Nzala, il y a Ndakala. Il y a Soupo Ndakala. On a chef spirituel à l'Ukutati. Mboke Zozika, le chef spirituel, le sa mode d'ordre. Oko Sabato. Tala Mambiango Kimbango, le prophétie, 5e président. Donc, 5e président, il apportera la prospérité. Pensée politique à Tshisekedi, les autres se résumer en une phrase. Le bonheur du peuple. Le peuple d'abord. Yango teo Kimbanga lobe. Kosaka na Tshisekedi te. C'est pas pour eux là. Nzoto amwei. Et comme histoire, et comme mystique ko yate. Afana nae. Pas sikaka mama Martha na régie na ni na kutima baluba fola la kanase. Mama kanga mutema. Kanga mutema yope to komiso héros. Moni mama Martha. Mutemo akangia kolala na seba na mobile na kufa. Toko sale la kaepe yepe. Surtout sali monument Tshisekedi. To chepe mama Martha wana symbole ya résistance à mwasi. Ngama benga mwasi na mama Martha. Komba zuzu za sute. Mama Martha ya tshela nga biloko. Nkomso to komo benga mama Martha bwana. Na lobi yo za mama Martha. Olongwe zuzu. Mwasi na mama. Mama Martha. Ozala mwasi ya makasi bongo. Akomi moko ya symbole ya bitumba na mboko. Mama wana tokolukileta ministère. Ministère à conseil et observation et conseil. Maman, tala likambo ekomeli biso. Papa bande ko sala ndeni. Papa bande ko lobande nini. Papa bande ko vivre ndenge nini. Akokufa tu muni mikolo miki toko neti jeune fille. Chibala soni kaka. Olia lobela peo na ozo apena mama Marthe soni o na ozo siège. Keno ozo apena mama Marthe. Merci Daniel Safo. Télévision ezangonga tozo kota na deuxième point na biso otoko lobela lelo
Mais tout n'a pas motunat. Parce que mission oyo ezalaka longue mission. Pardon, nasisa na suka. Mokolomo te na changer. Daniel Safou a une mission divine. Je suis porteur de messages devant changer les Congolais, devant détruire le système de pensée du peuple congolais qu'on a détruit. Faut y bango. Mobutu n'a pas seulement pillé l'économie du pays, il a détruit le système de pensée de tout un peuple. Kabila n'a pas seulement détruit l'économie du pays, il n'a pas seulement bradé les carrés miniers. Kabila BBC jeunesse, éducation à Batou. Tout n'a pas du pouvoir, boni bazu ba bourse. Kinota la université de Kinshasa, ata couleur acha. Soko lingo punza mboka, banda ko punza no bana, kela sia bana. Tande ba punzi kela sia bana. Après lobby, bande ko na ba uta na Rwanda ne bazo tanga na anglais, Uganda bazo tanga na anglais, le ba ko diriger biswa. Tout ça ba mayele. To komisa linga la cour officielle, langue officielle. Tozokota na deuxième point. Merci bande ko balandi ya Congo ya nani. Tout naka parce que il faut to yebisaka ba congolais ba yebaka droit na bango na kati ya mboko yo. Congo eza ya Chibala te. Maître Gims. Congo eza ya Tshisekedi te. Congo eza ya Félix ya Jean-Marc Kabundi te, mais Congo eza ya ba congolais. Soko telemité, même mboko ekufiti. Mukolo ni kotikala ba politicien tant wana ba gérer Congo ndenge bango balingi. Et bongo yo mukolo mboka. Nazo pesa o micro Daniel Safou. Église catholique a pesi mot d'ordre le 31 décembre. Eza ya liboso te. Toyebi mosenga bimisa batu. Bango ngebeta wang bang bang bang. Et comme mutour batu babima ngai na memaki caméra et TV to tambola mokolango et comme kaka sanga bimisi kaka batu akomika na coin wana amoni jipa la police babisi zonga sanga balusi batu bazongi beaucoup banga te bino ba journaliste patriote ba journaliste bozo appuyer marche et ko simba te parce que peuple ça la pongi te peuple la pongi te plus bazongi si Kabila simamba lebele mokolo Kabila zwaki mokano na koko na ekengo adondo hein koko okomi koko azaka na bolingo na bana Kongo epese nyonso ya zongisili Kongo belo kuta mokolo bazwaki mokano ya mobeko likunzi o nde bongo poto kele na maponami esengi to sala recensement peuple telemaka le 15 avril 2000 le 15 janvier 2015 peuple azongisi Kabila simati azongisi simati batu ba boy mobeko likunzi wana. Alors c'est regrettable tant bino bolobaka peuple ala lipongi lelo peuple azobanga tanga na zolo baketo za envahi par les Rwandais naza peuple te yo tanga na zolo bapona ngamoko na kotala peuple na sima na ngati yaka simbanga na nzoto nyama solo mukimbe ko yebo ko simbinga na nzoto ye général Kasongo tanga zo makashabi makoto ko yoka yo bisu to ko kanga yo nga sali boena OK na samte mabitala général zo batenga pe général ngaza général na lekio bato bazana sima nga Kasongo azana bango te yazana mo eteni ya ba policier mais nga nazana peuple congolais mobimba et puis nazana elikia te ba bangi ya komeka lisusu te ya mbaloso bakangi lisusu tant na robima na za candidat président de la République na ko blinga makambo ate monatali Félix azali Moïse Katumbi azali na ndenge ya bosembo na ndenge ya bolingo totali mosala Moïse Katumbi akosala totali mosala Félix Tshisekedi akosala na tali mosala ba Martin Fa bakulutu nyonso bakosala na bite na kozala lokoso tika na fana na nganie bakulutu bakendo boso totindika bango tango biso pe tokoma bakulutu nde bongo tokambi makambo soki ba miko kanga sikoyo là il me prépare à devenir un jour le futur président de ce pays kobanga te ambition opezalaka mais toko manifestant au sikoyo te ozola na ngai ambition ezali po ba capacité ezali parce que ozu bandeko bazo gérer o ba cheo kitundo ba rimo vatwaka ba niveau mo ozobanga to kende exil roi ande kolutu na Moïse na ko kenda exil jamais ngai Daniel Safou na kenda exil jamais Tshisekedi akenda exil te nga référence nga za Tshisekedi yo mo te ba mission to sala kana ndako Tshisekedi ndo sala nyoso ndako nga bi mazu dans ka ndako yo jamais je te dis je préfère même me suicider mboka la nga en exil bino be étranger bo kimisa mboka jamais non sala ngote bango ba mbako ba itilaire na mboko esimba te so ba komba itilaire na omi juf tumbanga ndeti le 31 bo ya bo zala nzira bo na ba micro na ba caméra ti bo mona ngai teti a teti descendant de Kimbangu le successeur de Tshisekedi de Mahantma
nga aza na mission à matérialiser par ça Tshisekedi omoni lobi songa aza candidat président république na programme souté CNS conférence nationale souveraine baki à CNS so la komi président république na aza na programme souté na référence na Tshisekedi nyon songa na sala la référence na Tshisekedi so ibino ba référence mais ba we ranson ba jibe ba kofi te j'en appelle aux jeunes bobo ki sa ba musique wana eza pongi eza magie mo ba musique lelo na Congo eza magie kisi na kisi moni ba fulo mo les profiter na bango batondisi ba fulu na ville ya Kinshasa po ba loka ko ba butu lelo na boka ba o benit bana poto butu o benit na ba fulu wana pe comme sika bango so ba invocation ba bimisa ba mbongo hein basala makamnango invocation na bango ba lembisa biso ba fulu wana eza na côté mso ba mobuka net na bandala ba obuka ba rumbu bazobuka place bazobuka te lelo panga lo ba ngai o mona ba tinda ba police bando landa na lingana na bongo lelo 7 bidon ya mai ya obeniti na bandino ba fula sango ba pesi bino déjà sango eza déjà wana uteza cardinal mosengo yemo da ba pesi yo mission koto yo kotambola obeta ngo tango zoboa ngozoloba Seigneur Jésus que kimbuta ne fasse rien Seigneur Jésus kimbuta akokate boramo eza ba magie ba makisi mais siko contre espionnage na dimension spirituelle to kotinango to moboa ba ko mobela te na oki kimbuta ba fièvre place au moni pouvoir recueilli yo moni vieno show kitundu te ma simba ma kiliba nini wana lisu kiliba vous comprenez kaka bana bazali za mamba soni ma kiliba show kitundu asali danse te ma kiliba show kitundu danse nae kulutu na yo ha kulutu na ngamba asali danse yo ka komba danse yango te ma kiliba tata mukolo bongo kulutu na nga ya nini ya poni axe du mal soka zaki na peuple tonga to défendre tonga to constater za montage mais ndeta za kota axe du mal bango nyonso basala yango na kingakati basala yango po bo filma bango te eza magie te yo tata mukona ba linette longola ta ba linette atoki kiliba te babengi yango immoralité vous offensez les mœurs publiques eloko bolingo la kisabana na biso yango wana nzoto ya mobali tata mukolo oko bimisa na balabala après ba mono na TV donc ministre na mboka na biso dit on doit prendre le pouvoir dans ce pays il doit y avoir rupture rapidement donc pour la relobate les 31 église catholique azali société civile ya solo basala ba société civile na lokuta akanyaka bazawapi yango tolobi oh walesa même bino batapoto boyamba lisu ba passer église de réveil te mais yozo luka conflit na walesa za populaire na émission ta mususu pe pasteur walesa koyoka yo zela ndeko bon walesa za na niveau popularité na ngai ndeko walesa zo sala musala libumu na ye wana za commerce ba boutique te yo comparer musala ngazo sala ngao sala musala 80 millions walesa zo sala makamune oh walesa oh asimbio bokwei bakosaka ba cop non ça n'a pas problème. J'aimerais encore olinga e mingi. Ce qui ngana yoki ke walesa pas sengi na bandimi na e ba kende pona mboka. Ye walesa 10 mazora ya combien? Mabonzo ba pesa ka combien? Congolais ko pesa 10 ma combien? Mutu ba futa ke 30 000 francs. A pesa 10 ma combien? 3 000 francs. Mais ba yuba pasteur makamba politique etali bango te ha. Te ndeko na ngai. Banani ba pesi liberté. Moïse azaki pasteur. Pasteur c'est qui mutu azokamba batuti. Mutu azo gérer ba âme ya batuti yo ya mbaka batu na église ozote ya bango babonga moko ebisa bango te ko tala nazolanda pasteur robi azote ya lobi 2018 aba la pauvreté la richesse na bitala ba mibio un pays pauvre ne peut produire que des chrétiens pauvres sambela mboka ka na bonheur pona ba imboka na ba Kristo bakoma na nkita yo zo sambela aba la pauvreté pendant que mboka ezana ba disposition kutu ya kobenda bato bafanda bana na kata pauvreté un pays qui ne produit pas qui ne fait rien n'a pas d'entreprise il y a pas d'emploi yo no sambela mto cheli boko no na au nom de Jésus wa musala wa muyibi oza mutanzambe nzamba mo lo sakana na ce sont des escrocs tous ces pasteurs la vraie vérité bazozo imagine ba soki penda moto azana bolingwa nzambe akobunda pona mboka na yo sambela ka mutu place ala la kurenza la kate place là la foule bato bazo kufa sur 20 kinois 15 bazana rime
na mo ki mbuta na ngasa ko mina rime pe ye chef ba fulu ngote chef ba fulu ako mina rime si 15 yo zo yamba ba Christ na église no bazana rime mboka ndizo boma bango ko telema te bato tout otangi na Bible ba Néhémie ba Moïse ba Daniel ba telema ka pona mboka na bango te ba telema ka pona mboka na bango mais bino boyoki elengi d'abord eza musala ba paresse ba salani yo teka kozwa yezo aloba ki na suka e komi era mabonza kitunge tondi bazozwa mbongo pona nini soko zwi sommation à 1000 francs 1000 francs 1000 francs et le 1000 francs comme 20 000 comme 30 000 yo zo mona te ba wale ça va frère parti bazobonga bandimi bazobonga te yebisanga bandimi wale so babongi baza bandimi frère Patrice wa kosaka bisa ozala jamais passer OK lenga soupe a komi pasteur bandimi na bazobonga te mais soko zwi bandimi oyo bazana ba Nigeria bazana a Poto bazobonga pona bakendaka musala ozona oya biso koma lokuta kokwisa bataka zwi numéro ne pe dingwe soka simbi okwei soki ya solo bazaba muyezu soki ya solo ils ont le Saint-Esprit faut ba yeba na nzela Saint-Esprit que le Congo est occupé le Congo est dominé par des forces étrangères neti ba yebi angote bazana bango batoyo bazo salela mabumu na bango bon nous ne compte pas si les pasteurs l'église catholique en soi déjà nage dans 57 millions. Il faut bien reconnaître que la confession religieuse pour l'église catholique. Tant que bino boko longola. Au moins que l'église catholique y est mon père occupé comme maman kena kata balabala au lieu tant que baninga musuba koya so basangani au moins pepe 6 mois vimbos batpe ba biebele. Ndekoyoza journaliste. 57 millions de fidèles. Donc moi 23 millions là etikel ba kabole l'église là. Soki bango bamonaki ke likanisi église eza malamu nde bakoloba déjà te tozoka bango te tona tina na bango te baya ba problème na biso ezali lobby soki au minimum il y a 8 millions 5 millions de dollars c'est une victoire yebisanga charge na ngo maîtriser 5 millions c'est une victoire 5 millions ba réclamer départ à président donc ça veut dire que les églises de réveil c'est un montage c'est une vaste escroquerie. Ceux qui te libéré mboko, l'église on est zalaté. Ça je vous dis. Bah au monde amène au antichrist, c'est ça un antichrist c'était. Il n'y a pas moralité dans ces églises là. Il n'y a pas objectif, il n'y a pas un leader social dans l'église. Les pasteurs devaient jouer leur rôle social. Ataba musicien na biso. Musicien le belo côté. Na marche le 31. Aye bana so te libéré mboko. To kanga ba misusu na banzembo bayemba. Maman apesa asima, papa beta mbonda. Des insanités qu'ils ont chanté ici pour tirer la jeunesse congolaise vers le bas, bako payer ba prix nango. To sengi na bino ba musicien, nazo senga fali, ferré, bino za ba jeune, bo pesa message pour la marche ya le 31. Na sengi na bino ba pasteur onani soki o na sali nyonso. Paul Mouton. Pour la science. Ah wana c'est un homme respecté, azana retraite. Mutombo c'est un pasteur qui j'ai du respect. Parce qu'il vient avec un enseignement, mais na sengi na penaye a emboîté les pas. Mais il pas le bagelo kotazaka ndenge mona ba wale sa mona mboka. Te azande monter. Mutomboza na différence ni zo sala entre bango na ba wale sa. Wala masala. Oye pas komi ko misa bato ba mbisi na kata mabumwa. Bongo mboka ezana ba fulu. Mboka ba ndie ba komi bato ba mbisi ekota bona nzoto. Yo mona mboka eza malamu. Mboka komi ya magite. Isa mboka malamu. Yo moni ba fulu partout, baza normal. Mboka komi ya mort. Bon mboka eza so biso. Yangoto bima, cette énergie que nous allons mettre en place sur le plan mystique et quoi néantir bakimbutao ata invoquer boye simba lisouté ozola na bakimbuto bazo kanga biso so bo sala bino boyoki o marche lobiye butu a sala invocation parce que le système est changé parce que to benga ba yakanyonso bato ba ndundu nyonso asangisi banganga nyonso ya Congo mobimba pour ba invoquer na biso na Congo province ba ba souffrir na biso nyonso maza bandundu province eza na pasi na yebisi yo ba province eza na pasi Congo eza na pasi mais bandunduko soko tokeno lelo tuye tozongi so après des semaines ndako tolala ki érosion longolian kasi on ka style ya libiso ba fulu te kanda mboka na ezo kufala ba wera ke kuna zotonga ba stade ezo occasion na kebisa wera son wera ba congolais balinga ki o mingi ba congolais ba commission mutu tango kaboni na jibe na mawana batu ba ko tia poa mais le lowera ceux qui va concert aux obéta au tonga ba stade aux salons pour distraire population
batelema te tika wera tika na yo ministre azio papi nyango bobeta bakopo tonga stade misisa tonga stade mkoloni. C'est l'État qui construit les stades pour le bien de la jeunesse. Yo na mbongo tonga stade kaka mbongo bazozo na passe olingo triande bango liso zo sa mawate wera population azana yo kutu fo beta ba concert ofele pona hôtel ba tu passe ba commune ngo so zuite yo zangi ya kolia wera son tala tika mamongo sa na kebisio 3 fois. Ceux qui va concert aux autres dans la province pour nous distraire la population et si kaba telema pour n'amboka la bango balanda kabanze mono zangatina imene yebisa bango imene pour voir la kabila nze mono yemela kabila tozo bata mapona ni na sima bakwiti tolobelier vérité biso tozo lobele vérité la sima bakwiti on est normal ke mande sili kende wera la kebiso lisusu beta musique no betaka tika ko distraire population. Ceux qui ont dit que concert à stade, tu repères sa mort de concert ici à Kinshasa. Parce que nous pesons plus que toi aujourd'hui. Ceux qui ont moni, comme vous savez, papi Nyango, il y a protéger Kabila, tu as bien besoin de Kabila. Allez, ça là, on a un malembe, il ne faut pas distraire la population. Surtout les 31, tu as yo kabeti concert. Yo kabeti concert. Hein? Oh Kofi, oh Wera, oh Ferre, oh Jibé, oh Nani. Ah, je salue Moukoulou, Jibé Piana. Ma sarana défendara. Moi, ça qui n'est pas caméra, mais vous êtes toujours fort. Félicitations. Vous avez Moubali. Didi qui nous a zui, caméra a zui, Mouzakaka. Moukoulou Abakoulou, Jibé Piana. Yo, moi, Moukoulou, Kora Tshisekedi, yo, Mbata Desha. Yebi Sanga Mise n'a pas sali nzemo pour Tshisekedi. Tshisekedi a koufi, Mise ni ngo, alamuki na tonga lobi, na sala nzemo pour Tshisekedi. Ata Marie Polo to futaka nzembo to futaka mbongo pona Tshisekedi nani musicien nini Jaboubala sali abaki moi bakri José Nzi tapé également abaki ni tozolo banzembo bakrite sala nzembo mobimba chene Tshisekedi elomemba la misato chene Tshisekedi bosukisi ya barwandais. Il y a pas de chant pour lui oyebi ke likamo mo kenende ti babungisa ngo kaka boya bana biso ba ete. C'est l'effort que moi je fais. Nakotikara jamais Tshisekedi abungara bongo rien. Omoni le 31. Na obi mana mbuta. Nazo tuna question moko Daniel Safou pour to chiter na émission na linganga to loba mingi parce que tango na koya oza na matière oloba. Merci Nabino Bozolanda biso na Eco Dynamique Télévision. La voix de la diaspora. Daniel Safou mukolango ya le 31 ko za ndenge nini. Okolata Soutani, Okosimbani na maboko chapelé, croix ba catholique, et kozala ndenge nini betela ba imboka na no balanda pe organisation bozo bongisa yango ndenge nini. Soki ba Congolais bazali banda bazo luka ba soutenir Daniel Safou, ba soutenir équipe ba kobima le 31 ba sala koboni. Na sala appel na bandeko bosunga biso. Ezama ambasonité. To sengi pe binote pour toke ne kobakisa basi mususu toto tonga bandako osunga bisu na nzela maya komela makambo mususu to boko yebisa bino mbalebele monguna bandawe ba stratégie na biso. Mais cette fois-ci nous avons mis une stratégie en place purement rationnelle qui relève de la discrétion, vraiment une grande discrétion. Je vous dis, c'est pour la première fois pouvoir oyo autoriser, n'est-ce pas, marche nazo lancer appel na ba kinwa nyonso boyebake service à monitoring ya FDH eza na terrain. Monisco a un terrain, ba beti mutu lisasi, ba enlever mutu, ba kangi mutu, il y a des dispositions. Cette fois-ci, ici j'en appelle au général Kassongo, faites attention. Il y aura des poursuites judiciaires. Il y a 6 génions selon les actes. Oh, général Elvis, bino ba policier, ba récupérer yo okozala entendu sur le plan international. Il y aura des sanctions ciblées. O ba ko meka ba piéger bino bozala maele o ba lingi ba kenenzela mona kabila kaka bango o ba kongolo ba moni ki mboko ezamboka na bango. Il est temps bolongola arrogance wana na mona ba jeune ba olata ka beret rouge moni ba jeune na Zimbabwe o ba ndeko soutenir Mugabe ba ndo senga ba pardon e bolimbisa biso to yeba kité. Moi je suis convaincu et belé ba senga ba pardon na mboko ba okima
Misubako. Ce qui mène des pas au Sengayo en tant que moto Gérard Kibino na média, Daniel sa photo yeba kité en tout cas ngai papa na yo nga kulutu na yo pona koloba papa te kulutu na yo limbisa ngai lelo okolimbisa pe Daniel sa. Ndeko na ngai d'ailleurs que tes occasions et loko lobby, je lance un appel à tous ces gens. Mende, Boshab, Arimova, Shokitundu, hein? Tous les Congolais, Maître Gims, tous les Congolais qui soutiennent Kabila, je lance un appel. Soki Bozongi, na camp de la patrie, Torolimbi Sabino. Moment où, mais ceux qui ont l'équipe moment où, va continuer au Kangamana Kabila, ils sont impardonnables. Sort na Mogezala, grave. Ceux qui le lotiba la lobby na Boy Kabila, il sera pardonné. Si on te sengi bango mikolezana avant le 31, Chibala ko démissionnaire. Chibala, nzanza. À cause démissionnaire, je vous dis, je vous promets, moi qui suis le général de l'armée citoyenne, Pambate, ils sont revenus à la raison. Mais ceux qui vont continuer à accompagner Ndeko Kabila, mais baroza sort moko, baroza mbano na bango. Mais baye barango, na suka masolo, Kabila rotika la emo. Na nkito azanango, arozo pepo akei. Maître Gim, si on a moi si na bana bakene États-Unis. Zongi sabana wana bana na biso yo tikande Kabila longola pe projet ozana ngona mutu ozwa siège ya IDPS tika tokolimbisa bango modo de nanga siko ezali nini bato poto na sengi na bino bobima le 31 na cadre symbolique que tous les Congolais à travers le monde batelemaki mokolango pamba te bino bozana mission ya ko présenter Congo na ba difficulté nango Congo na Kinshasa ba fulu injustice Baya Pomba, Bayang 6, Bakaram, tout ça, Balingi. Vous présentez dans toutes les tribunes internationales. Bissoawa, l'heure est arrivée d'organiser résistance. La mission que nous avons sur le plan interne, c'est l'organisation de la résistance. Et nous allons organiser cette résistance. C'est cette résistance qui va nous conduire, n'est-ce pas, à ce que nous puissions atteindre notre idéal, notre objectif, la réappropriation du Congo par les Congolais. Bakolomboka, Balingi Bazwamboka na bangoe. Donc tous ceux qui sont dans l'axe du mal, j'entends par l'axe du mal le régime de Kabila. Batouana, ceux qui le loba se saisir, ba Maître Gims, ba Boshab, ba Kimbuta, ba Ngonyoso. Je lance un appel pour eux. Bazonga la raison, bazaba namboka, bazaba congolais, tous en a besoin na bango. Même bambongo ba yibi wana, ceux qui va reconnaître que zonga côté na biso, ils sont impardonnables. Mon abattage cette idée. Olivier Kamitatu, Pierre Lumbi, ils sont avec nous. Kamere, vous comprenez, les derniers dinosaures, il y a cité africaine. Donc tu sais que la vie, Kojo Azali Kabisa Monene, Kamere, Azongi, tout l'imbécile. Mais tout en lui disant, Zala c'est ma Félix. Ce qui Félix a dit. Ah! Le leader c'est lui. Ceux qui ont réunion à Tony Kamere, au lobby n'a pas de lobby, au Kande Félix à lobby. Kande Félix à lobby. Il y a beaucoup de leadership à Tshisekedi. Papa Koufi, Félix a quoi imposer c'est quoi? Tu imposer tes moyens. Munde na zoe ça bona litoit. Botanga la bi munde le mtabimisenga. Yo asi ba Congolais ba bimisinga, ba Jamarika samana pa munde le mtabimisinga. Ola na ngai. Donc Kabilaté. Te Kabilaté, c'est la communauté internationale monsieur. Yo zongande. Nga koti na cyclo ba lumumba nde bazana ba kasabu protégé par l'homme blanc. Okangi olukimaka. Niama solo. So kangi solo panzani. Siko to télé ma pona pesa avant pesa mot d'ordre na tuno question oyo. En tout cas émission eza elengi tellement fait continuer ma télévision la télévision. Daniel Safon discours oyo komi nango mikolo ya résistance ba Rwandais que le Congo est occupé par les Rwandais. Ozobanga moko eloko mokote ba terme wana komi ko bangisa même ba journaliste bazo sala no émission comme une assurance moko kitoko lelo soki ngwanda bengi yo grand frère na yo ngwanda a bengi azui téléphone a composé numéro à Daniel Saf tout à l'heure européen sango pour na ba téléspectateurs bazo landa yo a composé numéro à Daniel Saf a bi leki nga kulutu na yo ngwanda honore ngwanda na lingina travailler na yo parce que discours wana ngala bandaki ko sala ngona poto wana bandaki kuluka mutaki na terrain amona na te yo loko bandi discours wana to ko travailler no okoboya te discours wana ngwanda te mtabandango
discours na ngwanda te ya lo ba yete yango na tuni question bongo ya zamta lokuta te escroc discours na ngwanda te mtabanda moi je n'ai pas droit à dire je n'ai pas droit à ngwanda respecter ngwanda sali ba maram na mboko eza inacceptable nanu to juger été we ba na procès contre ye nazo doza mo mke pona akomi ko ya koto zona ngwanda jamais ko benga na travailler na c'est l'axe du mal les gens na travailler na démon pona ni ngale ke na maele na travailler na ndeni soki yazaki maele alinga occuper Congo ya kipa libumu na kipa Mobutu accepte que je suis plus intelligent que Ngwanda parce que je défends ma communauté. Ngwanda n'a jamais défendu la communauté. Il est allé défendre la communauté en exil avec les mensonges. Mais moi je ne mène pas un combat avec les mensonges. Ceux qui ont travaillé na bango, ils sont intelligents. Je n'ai pas des gens du genre de Odombo qui ont des insuffisances. Donc on travaille na Ngwanda, donc on travaille na Ngwanda, na zana ba Odombo, na ba Petiola Musoso, na ba Mamu ba finga non. Le combat c'est pas l'injure. Ce qu'on tali bien. Ngwanda n'a présenté le remonté à conception. Hier ayaka ko attaquer. Oh, Fayulu, azaki boy, autokutana nini? Oh nini? Bango ba Odombo na yebisanga ya na télévision, ngala zo proposer la réappropriation de la nation par les Congolais. Yebisanga Ngwanda na batu musu ba proposer nini? Bah, le pays est occupé. Ah, faut t'organiser. Colonne 12. Ah, nini. Bah, Odombo na baba colonel la armée d'Isali. Na pote komi au colonel benda armée, abunda la armée. Bozo sakana na bato. Ebi ki ba kotiza ba mbongo. Le lobi so tozana besoin ba mbongo. Pona misale nzela. Tozo mbongo. Ba kotisa déception na mito bato. $2 Ngwanda lia ba mbongo. Ngwanda pesa ba tapoto impression za na poto mafana na Togo. Akimi Togo mikolo na zoluka place za pona landela ke de près. Il y a le basala ba service à renseignement. Nga service à renseignement na ngeza robota ma classe ya otanga e ben investigation na landela ke de près. Donc aujourd'hui les Congolais ne peuvent plus compter sur Ngwanda. Ngwanda a tout donné ce qu'il avait dans son ventre. Un petit monsieur, un escroc de surcroît. C'est un petit monsieur na tikele ndako na ya ofanda. Ba masa ne bazalia, ba mokolo pombo ba tundu ba masana ya liana bangwa mela bazalia boya ya kate point aya kate point qui terminateur wa salarat chaque semaine azobo mata 5 7 ba ibu qui piloter service ba ibu ko enlevera ba tuna butu ko bomaka omoni kasho na utiko il changer ngespina ngisu bangwanda na et tant tuna bangwanda ndako aya ta ko fana ndako ngala mwasi na to fana ta l'église neti aza mayela ko bikisa biswa ngwanda c'est fini fatigué tala nelongi omaki muto dans 2 ans okufa et puis bangwana na so ba kufiza mambo cha formol te a tout tie formol la polaka ka mabele ke belé ozona nanga yebisa ngwanda so akufi référence na zana zéro moi ba livre na komana ne peut-être maramba lokuta pe na ba livre les caractères subjectifs assez élevés dans cet ouvrage là. Vous sentez pas l'objectivité, tout ce qu'il écrit là c'est par rapport à c'est un risé mais akuta na jeune mo oyo na tikela ke tenté nazana ba révélation mon ensala singwanda nazana makambo esia yete biso tonto libérer mboka mobilisation tozo saleza biso moko ngwanda c'est un escroc. Il est entouré de qui? Yo soka ngwanda na mama mboko azo bisiko ba marche yango apport neza yebisa rapport ngwanda ba congolais ba longola makambo wana ozola na modo de nazo pesa na poto na lingi pe bino pe botelema ba sango baza na poto botelema biso à le 31 na sengi appui moi $10, moi $5, moi €10, botin de la biso. Numéro langa yango zambonga ko yibate 09 98 55 74 70 09 98 55 74 70 botin de la biso mo eloko ya kosomba mai ya kosomba mo elamba to tena na nini mai fweza fo ba ina ba lacrymogène bango to tshemba na bilamba to tshene eloko mususu la mo ya kolobango ezate. Mais boye bagake le 31 lumbe dikamba mabele tsangwema dikamba mabele tsangwema tsangwema dikamba mabele tsangwema Kongo na ngai dikamba mabele tsangwema tsangwema dikamba mabele tsangwema mboka na biso balingi babotola biso mboka na biso balingi bapesa ngo bapa mboka na biso bakomi kokamba ngo na bapa ya tsangwema dikamba mabele tsangwema
Mesdames et messieurs, cette émission est finie. Merci na bande réunion so balanda kibiso. To komi na suka ya émission na bino Congo ya nani. Ikamba mabele nsangwema. Nsangwema. Mutambutu kanga barwande nsangwema. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.